soki liwa eza ya nzambe nzambe azwaka lokumu so pe eza ya nzambe te uti na maboko ya mutu nzambe kande mutayebi biso moye toloba te ou bien eza frère Matou Samuel ou bien eza mutu boye toloba te nzambe kande muto juger po frère Matou Samuel au 3e mois sina yazo kufa so ezaki ata mosa liboso nde tongo toloba mais o benzo mona na 3e femme akufa asosola atala bien atala no bien succès ngo ya ndengeni mtapesa succès za nsambe succès na yo yo luka succès na yo sikoka olexaka ba milimo abatu olexaka ba milimo abatu et a bien te il faut succès nsambe mtapesa rango so pe za pona eza liwa na yebuti pa na yo nsambe kande mtayebi. En tout cas, frère Matou, conseil na pesa yo, kobala lisute, fandaka bongo, boko la bana nefu no no za bango. Tika vraiment mamba basi. Tika ngo vraiment boko la bana na o yo tika na bango, kobala no lisute. Fois mai kalamba ba auto sa, ba auto divorcé. Mais zalena mwasi, mazina mwasi nde libala na bango simbite. Tu peux aller libala na bango zaki a contrat, amoni ke contrat na ye koki, a signé divorce. Mais Moussaïla Nzambe, Moussaïla Nzambe, il faut à cause de la célibataire, Moussaïla Nzambe a solo, il faut à marier. Mes condoléances le plus attristées à la famille biologique de notre sœur, à Madame Kapi, l'épouse de notre frère Matou Samuel. Vous le savez tous, la musique chrétienne est en deuil. Le frère Matou Samuel vient de perdre sa femme, son épouse, en tout cas Madame Kapi. Nous sommes de cœur avec vous, frère Matou Samuel, ainsi que la famille biologique de notre défunte, Madame Kapi. Donc de fait, donc Madame Kapi, en tout cas ça nous fait vraiment très mal. Vraiment on a bad news, good news. Donc c'est-à-dire bonne nouvelle, mais ça c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Vraiment, ça nous fait vraiment mal au cœur. On n'a peu rien. Ne te le barra toujours que Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Donc Dieu a donné et Dieu a repris. Donc la gloire soit rendue toujours à l'Éternel. Bien que par rapport à disparition, il y a Madame Kapi, Mingi Balobi que non. Pourquoi Kaka frère Matou Samuel a fait là-bas? Si ça c'est la 3e femme est-ce que c'est normal ou c'est anormal? Donc voilà, c'est pour cela je reçois pour vous Ange Apilawa. Il y a vraiment mieux placé parce que Afandi Bipa yo ya fouté la kana petite sœur, il y a Madame Kapi et puis Madame Kapi peut ayaka ko rendre visite na petite sœur nae au baza même parcelle na invité na biso mais un peu corrélaté biso histoire et puis en plus de cela elle vient vraiment en direct de Tolobaka. Donc elle vient déjà de la résidence privée de notre frère Matou Samuel, place au deuil Ezako Salima. Mais salutations déjà à l'ingénieur Dave Moubama, le papa de Joyce Davlin, bien que nous faisons cette émission avec beaucoup de tristesse et beaucoup de pleurs, mais permettez-moi d'abord saluer mes fans, hein. En tout cas salutations spéciales à vous et Ange Ampilawa, bonjour, on a Monica tout en noir. Bonjour Betty Masengo. Oui,
Bonne santé. Santé bien, mais toi quand na mawa sangwa liwa ya Kapi, maman Kapi, eza vraiment pas si mingi pona biso. Surtout biso batuto banda ko zaza na de temps en temps, eza vraiment pas si mingi. Voilà, ils ont vraiment pas si mingi. La joie Mado Pichuna, Abengingai, Abibetima Sengu, Yebisanga Nanu, est-ce que nouvelle Oyo, ils ont solo tous les locuta. Ngape Nazara qui vraiment étonné, Nazara qui surprise, appelle le quotidien, message bakomelingai, na mon appel, toi comme benga benganga bazon en information, na qui ko vérifier ça qui vrai que Madame Kapia Koufa qui vers 4h du matin, des news on est tambola qui tout le monde même ba frère aimé quand nous ba publier en gros et puis nande konanga bazalaka na Europe ya pesanga ba information déjà apesa kinga na tongo wana na linga kina zwayo pe to meka un peu ko loba o meka un peu ko yebisa biso d'abord ezaki na ndenge nini sango oyo eliwa oyo brisque boy ya moi si ya frère Matou Samuel. En tout cas, vraiment, Betima Sangu, eza pas si mawa mingi. Liwa wana tozui sangwa maladie te, et loro moko te, toyo kozwaka sangu ke, bazo benga biso na téléphone, bayo sa biso ke, maman Kapi akufi. Vraiment, esa ki biso pas makasi. Mutu to uta ki kozala na ye, il fallait toyo kata sangu ke, azo bela ou bien nini, toyo ki sangwa maladie te, tozui ka sangwa liwa. Voilà. Mais ce que ça qui n'est vraiment ta liwango yambala moko boyo balobaka na lingala yambala kata hein donc il y a brisque kaka boyo mbala moko on a mort subite maman eza passé na okoka kutu koloba kutu te liwa wana vraiment esali batu nyonso tout passé même na famille vraiment en tout cas vraiment esali passé makasi liwa moko ka ndenge yo utoloba ya brisque mutabelité mutazaki na épée bien mercredi kutu ayaki pe pas les petits frères naé bon faut te rendre le point on a petit frère naé OK nga c'est petite sœur donc voilà les petits frères petit frère naé ndem to tozala ne lupango moko petit frère naé kombo le nan Didier tozala nende lipango moko mais en tout cas vraiment avec ces noms mes condoléances bisiko zali Didier vraiment courage wa mobali zaka mobali. Voilà. En tout cas, nga peine profiter sous na ebisa petit frère ya Madame Kapi au bazara vraiment esika qu'on a invité na biso Japila wa ba courage ba mes condoléances ba courage ebelé voilà mais to ki babisa ki apika ki crise musupe koza munene te parce que aza vraiment munene hein azaki munene makasi OK emo pe bata munene ba soufflera ba souffraka plutôt na moi ba problème ya ba cœur ba problème ya ba respiration et ça bon te to ebite onaka nzambe kaka sepi pona munene ba problème bato minene pe bazala na ba problème to ebi nanu te soki liwa wana uti kota mobali ne po mobali ne au troisième mois sa kufa troisième oui troisième mois sa kufa moi c'est libosa kufa ya mbala kufa maman Kapi nde troisième femme na ye abotine lelo bana misato mais Kapi aki kokuta da Matou Samuel na bana 6 bayo botana Kapi bana 3 bakomneti 9 o Kapi azala na bango bokola bango to mona pe Kapi moko ayaka na yaka na bana ngo afanda na bana na vraiment très bien ka lokwa bano ya yemo kwa boti na banda za na bana mbali na ye mais to ebite soki liwa eza ya nzambe zwaka lokumu so peza ya nzambe te uti na maboko mutu nzambe kande mutayebi biso mo eto lobate ou bien eza frère Matou Samuel ou bien eza mutu bo eto lobate nzambe kande muto juger pour frère Matou Samuel au troisième mois sina yazo kufa so ezaki ata mosa liboso nde tongo eto loba mais o benzo mona na troisième femme akufa asosola atala bien atala no bien succès ngo ya ndenge ni mtapesa succès za nsambe succès na yo luka succès na yo sikoka olexaka ba milimo batu olexaka ba milimo batu et bien te il faut succès nsambe mtapesa rango so pesa pona eza liwa na yebuti pa na yo nsambe kande mtayebi menga kasaki yenda za quatrième femme neti troisième femme aza vivante ba kabwana ki déjà na frère na biso frère Matou Samuel ngana yebi kutu te Madame Kapi aza troisième femme ya frère Matou Samuel to yebi kutu même pas to yebi te
Ah, oyebi Kapi te. Maman Kapi oyo a publié mobile na les réseaux sociaux. Ah bon? Oui. Yé wana mta publié frère Matou Samuel. Oui, yende Kapi mta publié Matou Samuel na réseaux sociaux. Matou Samuel azaka na Freedicide, yé a publié que Matou Samuel azam tababoy batabakisi batabani na publié ki Matou Samuel pe azonga katali singa moye asa la divorce ezaki te. Abonde moi si pas senga pardon ba excuse na enda senga kinde alimbisa ki azongisa ki na ndako. Ah bon, donc ça bon, biso to yebi on gote netinga betima c'est una surprise oyoka information yo mais nga mona ba photo ebele les kalba émission azo pese ba bisous ba ko s'embrasser même na ba émission les cas qui ya B1 ya Papi Mboma total ba image. Oui, wana émission otango frère Matou Samuel utaki Afrique du Sud ndenge ayaka Papi Mboma yambaka na émission na ye. Wana place ba ndo pesa ba bise Papi Mboma tuna ki sur landa ki émission atuna ki abi tondi makeyo limbisi mwasi na yo bo pesa na ba bise nde ba pesa na ba bise na plateau. Ezaki na ni na sens wana na ndenge o ya publier ki ye ni na Facebook. Donc je pense bande ko bozo landa biso Serge Julie Mindele na carte Suisse boza vraiment choqué koyoka vraiment nouvelle au bad news au vraiment la joie de Pichuna yepe aza vraiment choqué makasi pour yepa yebi madame Kapi yekuta benga kinga vraiment na téléphone pour ameka un peu ko yebisa biso news o ekomeli bango kuna na à partir ya France kuna sali bango passe makasi mais on a évité Ange Pila wa meka pe ko yebisa so parce que yo uti kuna na matanga toyoki que babi batukuna bazolela ba misusu bazo bamba frère Matou Samuel mabanga babi baboyi ba caméra kota ba journaliste ba ya te ba filmer te yebisa biso na no situation zo tambola nendo deuil ezo leka ndengini. En tout cas deuil wana ezo ekeza mobulu ya mobulu makasi. Famille à moi si bazolinga ressentir famille mobali te eza kuna mbutu oya lo babo famille mobali ya moi si babike mwana na bino mobali mutabomeli biso mwana biso famille ya mobali babite mwana biso te mwana bino moko azamta munene ba sucre ba mambebele ba lo baloba pona bato minene to ebite eza kuna moye moko ezate même caméra balingi pete kota balingi te o elo moko eleka balingi na bango te. Mais batu kara bazo kene batu baza vraiment ebele kuna batu bazaza na ebele mais bazo lingate batu bakota na ba caméra pour eza vraiment désordre bazo kosilika entre deux familles baza boyo kanité. Voilà donc kuneza vraiment pesi mboa boy auto senga kara kimia ezala donc kimia ezala entre les deux familles mais oyebi que bilo mususu oyo Ange Pila wa bantu bazo landa biso il faut quand même toyebaka. Tant frère Matou Samuel la bali mwasa liboso kufi yami bala kufi pourquoi pas et surtout tant moi si na oyo a publié kendo yebisi biso ke na réseaux sociaux mta publié ka frère Matou Samuel mutabakisi alinge susu te bo na frère Matou Samuel ya ke bondele pourquoi pas à saleka divorce atika neka célibataire ke ayu azongela su a se remarier su pour la 3e fois. Moi si ndi mutamona ke asale mabe moi ça moni ki asali mobali na ye mabe amikiti akei abondeli mobali na ye asali mobali ne ba pardon ebi kesi muta senyo pardon olimbisi ete yo ndi muto sai lisumu yes kotel maza na ye muta sambelaka alimbisaki atali ba mabe wana nyeso ta sala kite alimbisaki na ndenge senga ki ba pardon. Voilà mais oui que comme banque ça peut ba ser sous ses frères Matou Samuel ko se remarier le sous pour la 4e fois biatika reka célibataire msu libala pe lingi ete. Mais des abongo frère Matou Samuel nde bayebiye pour moi ça baleli c'est comme il passe ba basi ba romo banga na bango ki mobalo se na bali le célibataire ya mobala na yo gumela te na kata vina na kendika bongo ete yebanda za bongo la ata partout côté o akende wa o azonga na mboka na bango kuna na kata ki luka mwasi ba yebika histoire na o ezala passe pour moi si andima ba basi msami yibi baza bango pe babanga la bango limakambute andimi le gabi sava no ki na libala mena yebike na kufa mena bala langa kaka bazali ba o ya ozwande abela ba preuve te est-ce que mtazo sacrifier basi wana ba preuve pesate siko ata ba preuve pesate moi ça liboso kufi yami bala kufi yami sato lisusu ata yo moko benza ata babike to la vraiment ba bambele makambu
eza ya solo te me bato babambeli ka makambo babambeli ye ya liboso babambeli ya mibale babambeli ya liso ya misato jamais ayebi tina liwa basi wana baokufa to c'est nana ya 4e so ya 4e akufi so to ndimi keza ye pour 3 kaka 3 bakufi comme oye to c'est nana ya 4e siko so ya 4e pe mona pe ngangane wana changer système amoni ke tellement reversé par batou population déjà bayebi to changer système ba changer pe système mususu ya nini allez moi ça n'a pas ba la fandi akofanda na epi so ba changer système yo zo linga katika célibataire bala nete akomaneka lokwa ba fona bele ba célibataire mais ba passer Moïse Mbieti le lope yo kota libala tana e croire lui totika ena nu calme ya sala ni maramna en tant que célibataire totika bongo mais Moussa Lanzambe pa babeli penza za pa vrai Moussa Lanzambe il faut zana moi sinandako Moussa Lanzambe penza tanga pa Moussa Lanzambe il faut mai kalamba ba auto divorcer mais azalena moi si bazina moi si nde libala na bango simbite ce pe zala libala na bango zaki ya contrat amoni ke contrat na ye koki a signé divorce mais Moussa Lanzambe penza ba Moussa Lanzambe il faut à cause de la célibataire Moussa Lanzambe ya solo il faut à marier pourquoi célibataire oh Moussa Lanzambe a célibataire c'est que Moussa Lanzambe solo te Moussa Lanzambe il faut à la marier mais pourquoi oh si ko il soit célibataire ko abanda ko balisa bana na tonga na ndeni il faut à la marier pour banda ko balisa ba couple kambara couple na kati église siko na église na ba sœur ba linga ba baloki de fa pasteur musu libanda ye na église no pa balisa ba couple ezala bongo te il faut yo moko non pasteur oza non exemplaire ba mona papa biso ba papa biso nda ya ka église na mwasi na ye kitoko nga penza il faut pe na bana na bando ya ka église na mbai na ngande pasteur na biso ya ka église na mwasi na mo te ki on eza bien siko yo moko non pasteur za no ka boye lo kwa ba pasteur musu mo to tanga ba kombe ate poto banga na biso makamba c'est obito loba arabi oh yemusando yebi ka koloba loba to bombi na biso to tenta biso komba pasteur te En tout cas, merci beaucoup. Hein. Donc, je pense champion Kaimena Kenya, Blaise Kavaigwe. Hein. Donc, lui Chalet, on a Kata Kenya, bah bisous et belé. Je pense aussi la joie de Pichou na l'hymne national, maman sociale ma beaucoup banque, maman Sungara Fondation Betima Sengu. Donc, tout ça toujours on a besoin. Et à Batunion sobo soutenir Raba orphelin de loin ou de près. Soboye vraiment commettre mais forte. Nous avons Rosan Ate Kopambola Bino, Rosan Koli et Lamba moi na sapato jouer kangisa tinda to ke ne kopesa ba orphelin donc nzamba rozong ça vraiment ya mingi bisika oyo ezolongwa Serge Lumindele depuis Suisse message wana pe komela yo kuna e komela bande ko nyonso bolinga Libanga TV bo s'abonner belé bo soutenir biso na ba prière bo soutenir biso na ba conseil et ko sala biso bien makasi ba soutien na bino physiquement moralement spirituellement financièrement pe en tout cas et ko sala biso kitoko makasi parce que tozana rapona ko sala no musala comme il se doit mais en pilawa au lobby que madame Kapi abota ki bana 3 na frère Matou Samuel na basi wana msumi bale babota e bana 6 donc ça fait net frère Matou Samuel azanet donc ba net 9 enfants plutôt baza 9 enfants mais lelo madame Kapi azate mais quand on peut connaître ba fana zo na biso ndenge yo yeba ki etango zo de temps en temps kotala yo aota la petit frère parce que boye bana ki déjà beaucoup ma ki déjà famille est-ce que azaki mutu alobaka mingi azaki mutu peut-être msu makambo c'est bombama tondeni en tout cas vraiment on a pensé na ebité na yebi mama Kapi aza mwasi moko alobaka te azala soka ye tobetaka masolo tobeta biso so na ye masolo tozoseka wana abandi bolingone na frère Matou Samuel aya boy azobeta masolo azaki pe okaba so aza ne loko na ye abanda bomba te so pas alambi boye alia ye moko te faut ka benga bino boya to lia ye boy kolia mutu moko ezala petite kolia bato ebele nde ezala rabi wana babala non te na frère Matou wana babala na frère Matou te baza fiancé baza da ki chéri baboti pe non te wana non te baboti na te nde tanga bande ya kawana wana non te baboti na mal mais baza déjà ina Matou Samuel azaka vraiment bien azaka en tout cas azaka maman moko malamu azali vraiment maman moko bien boboto koseka na batu abando lia pe na batu
Voilà, en tout cas, et pas si vraiment pas si, bande quoi dans biso. Olobini ne poto qui sa émission à l'élo un conseil d'abord nabato bazoloba et belé et puis nandenge to monde na matango to ebité est-ce que écoleka na kimia to erosala vraiment désordre na kati liloba na yo asuka poto kabona conseil ne pour kopesa na frère Matou Samuel ainsi que bande ko nyonso bazolanda biso na famille ya yemoko madame Kapi. En tout cas, vraiment, na pesika mes condoléances na famille mobimba ya Maman Kapi, eza na kota mbali na e, eza pe na kote ya e moko vraiment mes condoléances vraiment ebele vraiment. Maman Kapi a mwasi moko malamu. En tout cas, vraiment na matanga ya Maman Kapi tolingi ba désordre te. Boya kolela Maman Kapi a mutu oyo bozalaki na e, babi na tanga pasi boka bola pasi na baninga. Na tanga bisengo boka bola bisengo na baninga. En tout cas, vraiment nga kosenga na baninga na biso pe ba journaliste ezate ke boke matanga na ndenge ke ba tapage ba boye te. Maman Kapi azaka mutabongo te. Maman Kapi azaka vraiment boboto azaka bien na batu nyonso to lela epe na kimia. Voilà, conseil na frère Matou. En tout cas, frère Matou, conseil na pesa yo ko bala lisute. Fandaka bongo bokola bana nefu no wano za bango. Tika vraiment mamba basi. Tika ngo vraiment bokola bana na o yo tika na bango ko bala no lisute po libala elingi na ngo yote. Merci beaucoup hein, merci Anja Pilawa. Frère Matou babi bokola ka nef enfant na yo. Donc bala no na nef ko bala sute po o vraiment et comme ko lekela biso hein ezo lekela biso nyonso vraiment merci beaucoup déjà tolela maman Kapi na kimia nyonso hein kimia ezala mobulu salimate eza eloko moko vraiment tozo lingate tozo betela vraiment c'était merci beaucoup déjà à l'ingénieur Dave Moubama les papas de Joyce Davline merci à tous mes fans chéris en tout cas merci la joie Amado Pichuna depuis France maman sociale Serge Lumindele hein, donc on a Katia Suisse bisous à vous bisous à tous mes fans Tommy Nakat à Londres la Lissima Solo la Mouka Yosa la Betima Sengou bien donc bisous aussi à maman Kati Bakisa Staïd Benecha Bendicap Nakata Kolwezi Nokwabana merci beaucoup à vous chers fans de nous avoir suivis d'ici là portez-vous bien on se retrouve déjà à la prochaine merci à vous et portez-vous bien prenez bien soin de vous bye. Thank you ciao.